Merci beaucoup. Combat. Oui, écoute, oui. Bon, oui, ils allaient avant que tu vas YouTube et Internet. C'est ça. Mais pourquoi Kangaï? Non, c'est ça. Pourquoi Kangaï? On passe aux étoiles. Tu brilles. Non, mais Mista, tout son nom. Nana yeba, nge na so boy. Mon kono za babo mo ete bo la ngana ni. Il est sali. Ozanan. Kita. Oza. Excusez, on a plein de Te, tika, kon ba yive, tika bo ya ma ko artiste, tika. Mon kono za te. Bo la ngana ndenge nini. Amaboko ya Nzambe. Bana na nga bo vivre na bango ndenge nini. Na maboko ya Nzambe. Maboko ya Nzambe ya yebi. Quel jour? Hein? Ce jour là ne peut pas arriver. Kulutu, Nzamba za mettre ya tempé à circonstance. Ça c'est une bonne phrase. Et puis Nzambe mo ebi oya bongisaka pona bisu bana na ye par rapport ndenge atinda bisu na samukilo. C'est pas pour rien. Nzamba permettre bisu tous à la artiste et autres ça. Ezala mutu mususu lelo oyo toujours que na makama ba députation baza ba député ba tché ba candidature na bango etanke ba député. Et nous sommes les comédiens. On Nzamba permettre que biso identité na biso ezala combat comédien. Mon kono zalaki. Il y a de l'autre encore là. Eh, tu encore là. Ozala. Ozali na tu encore là. Mais viens Koba. Mais c'est pareil. viens au Bomécan. Je l'ai jamais mangé. La chasseur, regarde la bannière Mazamba. Ok. Donc il y a bio. Il y a une chose sur la tête. Fille katala ba webi ba makolango. Ba mona onka ajimi. Yo no te o. Bokolango na makola anse du solo. Na kia ngana ko fa. Munta Belgique nanga to ko. Du solo. Ni chef ko le kamera na. Pepa kitoko wapi? Mon pépé. S'il y a de leur frais. Ah oui, hein. Trop de souffle. Ma belle. Trop de souffle. Ça, c'est le retour. Hein? Ça, c'est du retour. C'est du retour. Hein? Quand on est famille, c'est famille. Hein? Quand on est famille, c'est famille. Hein? Mais Ozana, tu es encore là, vérifie. Sikoyo alati achenga alati bana mike balanda kena sima siko papa neta ayena ndako chaleza binga pe hakina kosa ninabona kwa se démaquiller alati ballonner libumu bana mike bazola ndebele mais soka ye okangela ye peut-être ça domaine na ye sans souci sans souci kanaka vika kanabu soka ye kokangela te binte lokote na 12 ans yango de na ye maman a aussi pour apprendre un verbe composé très important. Aballonner les donc c'est-à-dire le mot vient du verbe ballon, le ballon. Le fait de mettre le ballon, c'est ballonner. Et ça, c'est très important. Merci maman. Et Kulutu, il y a tout quand on a rolo banayo ezarake.
na nyonso tosololi nzambe naza maître ya tout. Donc j'espère que tolobi yango. J'espère que merci beaucoup. C'est ça. Mais pourquoi Kangaï? Non, c'est ça. Pourquoi Kangaï? On passe aux étoiles. Tu brilles. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. C'est au Val Banda. C'est au côté. C'est au Val Banda. Il est moins mnene. Kandi kiba. Via como te kana bangando. Maman me danger ça wa. Ya yo ke yo tiki ngai. Yo ke yo tiki ngai lo ka gaya boy. Marina, parlez en haut. Toi la noire. Bambo mais papa na musala zali. Mais père ana pas zali. Dis-moi zaté. Pardon. Marche bien. Sinon tu là. On est comme 6 mois. 7 mois. 7 mois mon ça. 7 mois. Aya fumene kwa nuka tinda chichotoreka kuna mnoko yepe mtale kukumobene nde. Sika na ndio kusema sasa sambe kana. Ngana sisi na mwibi na. Sasa ngapi kwa pia ça fait partie des êtres vivants. C'est vivant. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia. 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 C'est vrai que vous avez merci parce qu'elle a mal à sa moyenne. On va dire que vous avez dit mal à vous. Attends, vous avez fait la dynamique tout cas, vous savez accidenté. Après, vous avez fait la ligne avant de vous la mission pour la petite à notre frère. Que vous ayez en bonne santé. On vous ressemble à caca comme vous l'avez sur la scie. na yeba nde na sola boni ko na zana bo ete bolela ngane ni Iye shali. Ozanana. Excusez, on va prendre une te tika ko ba yive tika bo ya ma artiste tika mukono zate bolela nga ndenge ni bana nanga bo vive na bango ndenge ni
Quel jour? Kulutu, Nzamba za mettre à temper à circonstance. Ça, c'est une bonne phrase. Et puis, Nzambe moa ebi oya bongisaka pona biso bana na ye par rapport ndenge atinda biso na samu kilo. C'est pas pour rien. Nzamba permettra biso tous à la artiste et autres ça. Ezala mutu mususu lelo oyo tozoke na makama ba députation baza ba député bache ba candidature na bango etanke ba député. Et nous sommes les comédiens. On Nzamba permettra que biso identité na biso ezala combat comédien. Toboité être comédien c'est pas dit que kolobake o se limité wana o peut ko kende na ba branche mususu. C'est tout à fait normal. Mais yaya Nzambe nde malgré komi nani na mokili Nzambe nde mutayebi destiné. Alors tout ce qui est à noter parce que yé morazali mettre à temper à circonstance. Merci aussi na passage de la foi. Merci. Azana mboka mupaya na atinda mboka ya urgence nyonso et maloba déclarant na boko bwaka batembeli basuninga peut-être na pobo sana mkusa boyima. Merci na msana nzambe de la foi passage de la foi merci na nyonso. Na profiter pour moi bande ko nga l'artiste. Souci nanga kaka, souci nanga na o bango mokono azalate. Il y a des notes encore là. Tu encore là. Ozali na tu encore là. Voilà, je t'en merci maman. Merci maman. Ah, Zambé. C'est Dieu qui désire de la mort et du séjour. Les lots, on les fait donc Dieu a un plan merveilleux pour toi. Donc tu es encore là. Réserva l'eau moro. Tu es encore là yaya. Bosko dako saboka rate quoi. Katate. Hey. Yeah. Oh, ve o pesa ngate? Nani o fu mudita. Hein? O fu mudita. Fazala. Tata na kanyo pe mame. Oh. Kanyo pe mame. O sai ni. Non la manifeste mame. O sai ni. Joko yo. Comment asali moi qui n'a pas raté. Du coup, c'est que la problème Charlotte Matongo, elle dit la maison maka. Place que la quai. Mukema. Nous avons le bilan là ça. Ni. N'est qu'à ma job na mais. Comment on va pas on va. Matin on a vu le local. Matin on a dit dans ce parti lié musika. Donc va plus Zaki sur place ça. Bos mo continue la ngino ba. Bela na même na pera. Na ki Ah oui. Mais Ozana, tu es encore là, vérifié. Sikoyo alati asinga alati nini bapata babretera bakoli makala bana mike balanda kena sima siko papa netana aye na ndako Chaleza vinga pe hakine ko sa mina mona ko ase démaquiller alati ballonner li boumou ba mike baso la de bele mais soka ye ko kangela ye peut-être ça domaine na ye sans souci sans souci kanaka vika kana bo soka ye ko gangele te binite lokote na 12 ans yango de dona e maman a aussi pour apprendre un verbe de mon pose très important. Lui abandonner l'ibou. Donc c'est-à-dire le mot vient du verbe ballon. Le ballon. Le fait de mettre le ballon, c'est ballonner. Et ça,
C'est très important. On apprendre à nous. Merci maman. Et kulutu ya suka nga rolo bana yo ezarake. Na nyoso to sololi nzambe na za maître ya tout. Donc j'espère que tout le bien haut. J'espère que c'est tout. Merci beaucoup. Combat. C'est ça. Mais pourquoi Kangai? Ouais, c'est ça. Pourquoi Kangai? On passe aux étoiles. Tu brilles. Mais viens mais c'est pareil. Viens au Bomé quand? Je l'ai jamais mangé. Ok. Donc il y a bio. Il y a une chose. Monta Belgique, non, Te wana bisote. Ngando. Yo sakana na biso na mai. Yo sakana na biso na mai. O sakana na biso na mai yo. Yo sakana na biso na mai. Bisui. D'ailleurs, avant ça, la vraiment déjà ça. Ah, tu vas nous envoyer ça. Tu vas nous envoyer ça. Ça est phénomène. Vraiment Moudita ça ni de na mwe ndira zui moi. Moudita na pese lo moti. Ezaka yo na Moudita. Ko yo media. J. Mais na mono lobi ba leader a Miss na mwe ndira we ça qui moi genre fallait que la Moudita pese ko ye. Le lobi leader miso ye lobby phénomène na maman Sarah Oya honorable Ndeko Lézer ah c'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est beau, hein, ici, hein. Pepa kitoko wapi? Ah? Mon pépé. Ici, il y a de l'air frais. Waouh. Ah oui, hein. Trop de souffle. Ma belle. Trop de souffle. Waouh. Ça, c'est le retour. Hein? Ça, c'est du retour. C'est du retour. Hein? Quand on est famille, c'est famille. Hein? Quand on est famille, c'est famille. Hein? Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement
Na clinique Misunga, bajeli bino wifi ya opele surtout que bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kobela, olingi oyeba état de santé na ye, okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga, yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu ya Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate José Baïla najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na rembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te ezali na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakukutula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais mérité. Angolais JB Service et faire les amis si na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na zamba loloyo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Bisenga senga sanga lole Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu, Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirubu chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsaba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsaba zwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.